yo président okenda na yo poto otindaka ni l'art ya tournage otindaka ni l'art bato ba survivre ndenge ni otindaka rien alba personne va débrouiller te ngadi de longwa awla ngana ni awla ndabiso de toro babo bosi ko ngana sani ngana banga de oya dozo banisi ngana banga ngade de sko te na lobi banga te na lobi ke ngadi dia lobi nani jani abima na groupe na ye mais ko bino na papa masasi na ba ngadi dia longwa wana ba bekizwa na longwa bato basimba chic shock ezalaki bango de basimba chic shock ye kaka non voilà votre unité témoin il fallait ajouter voilà celui-ci aussi Akoli aussi ye mawana ye ya koloba wana yango pe bebisa makambo il fallait que comme ça longo ezala yango moko la première dame yaki mais mawana ya koloba na ye voilà maintenant toko dans les 300 ba ozo quoi zala ki bazuye so ba tiote zela kana yo ba poni bilongo so c'est que ça noté au yebino kobeta te yango ba tona pembeni j'entends on a famille parce que quelque chose de bon et puis bata Canada ba kine mo mbongo moko boye ne so quelqu'un na famille donc biso artiste et comédien on attend loko moko te na kati wana ko to ko et loko te to apena besoin na ngoto na ko petit peu tourner na famille te to uzai kuna na oh bon et lomena na bien c'est là non et lomena masumba za liwa ka projet lomena pour na oh bon c'est obligatoire tout le monde faut que ne faut beta peu oh non artiste masumba za ko na teteri masumba za ko na famille pas problème et bon ça va représenter biso et l'homme présent masuma so représenter un TPC mobile est-ce que je peux masaba ta bagana même ngi batu le sato kanisa non bon bino ba journaliste c'est bino nyo surtout bozala kuna on a tout ni bon tout na pichu mvo masoka sala est-ce que pichu mvo tia ko kuna to yebiti to c'est beleti et bon vous savez belé c'est batu so bakene kuna je ne pense pas ay bon siko ba do fo ba ken o ba ke ezaka lokola bon ba mona 3 têtes mo ba yaki kuna ba représenter bino quand même ça normal c'est pas tout le monde si surtout tout ça na mawa ya jani comme on a tika tato ke kuna ata to kete mais tout ça na mawa na pourquoi to ya ekas tout ça na mawa na lala wa te mena yiko participer banda kufaki to ça tout na ba réunion ma mebele c'est ça problème ozomona ba cartouche bazalia tala ko bozu ya pied levé mandimi ko sala interview na bino c'est que ce soit des alliés ba si mise ba alia mais ça ba interview ba sala donc oko yo gate que yo to négliger non to négliger ta place hein to fait à toutes les 25 mars la journée internationale ya théâtre mais to sali yango na nteto poussa ki pona kama kambo ba ko ndima bisote et bon message pour na lobby ezam ko la soka ba fan na yi ba balinga yi musala ya Janify dam ko na bino be banga des faut message au ça général au moni biso to travailler tout la Jani na bantunzinga major e batiti kalo to vous appelle tant fond na tomber dans ma soka beta yo ibni ko zonga ngai to sali bantunzinga belé ngana ko mba pese belé pa major e batiti kalo na komi donc joie e belé nanga to sali problème ça na ngote donc donc je prends exemple na yini ngazala bisote bisote bene ba ma yiko puta bisote no même on a monde entier donc bato bazo sika ba exemple Jani ngazala na politesse wana azako respecter biso ba mikolo a franchement parlant na tele comme on tata mukolo moto tele ko discuter ngana mais peut-être bactère musu ya siko be bactère même so la tshube musana bon ko sala ngani yo nani tika biso bino ngana zana bino toujours mayele ezala ba théâtre akala ezala ba théâtre siko dona bino ka mayele les biso zonzi ngazali ngana zaki ya problème te donc voilà un exemple voilà ninga zaki na politesse et puis ba bien fait na yango le résultat yango to ça a kufi to souhaiter yango te mais ba résultat mona bon lobby yo kasi soko zaka munoko ozala pe na modèle biso no to koleka to ebite biso so pe kozala bo to ebite kuna soki ya kozala bo to ebite basimze soki kozala bo mais to ko souhaiter musala na biso ndenge tinda na biso ko lelo ba lela biso na modèle eza ma sécurité eza blague te to longola pe corps yango kuna et ya pe ko vanda c'est que to ça fort ba biso ba artiste comédie merci beaucoup Yaka Johnny yo ba question bien yo kana kina ba question dire bon négocier qui ba question Sasa.
Voilà, on est là toujours au quotidien dans le groupe Nabiso, il y a Célé Massassi, comme on qui m'a besoin de tourner avec Nabiso, mais là, la position pour citer, tout ça, les moyens, avec le tout bonsoir. Par la grâce de Dieu, ça va. Quand on attend, on peut les réveiller. On est là dans le toit, on organise nous sur ça qui nous sommes avec le va et puis nous sommes ça même. Nous tout le monde a bien de l'eau, dans le monde a bien trop pas polémique et pour ta prendre plus contact tellement épilé et on peut plus payer nous sommes même maintenant serveur, il y a vous appelez des gens qui trop beau. Maintenant les lots grand artiste là qui t'a soumis sur les gens ça ça tellement trop ça. S'il faut lui on a interpellé bien nos artistes et qu'on interpelle nous on va côté Jani a profité, donc d'ailleurs, pour faire un moto, il a fait 5 côtés. Il a fait mawa. Ata, nan yote. Parce que libanga les unes de que chaque ko sekete. Oui, ce qui nan yote, on comprend pas souvent la tête. Et ça le coup là, un orphelin, on doit faire maman, faire papa, azolela. Bino bozo seka na bino. On doit pas rire parce que sota ka bana ona kolela na bango kaka. Kolela les actes contagieux. Et moi mon dole là. Au du place dans mon yope au lele. Donc mawa ezalaka soki moto akufi. Beaucoup faya jani pona ngai basi egosalanga na opesa face A na B. Basi egosalanga soki jani aibaka Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là passe dans la makasi. Mais so jani aibaka na nzambe aibaki nzambe ayambaki Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur na kanisi passe kozala mwa moke bacha mwa alors comment est-ce que kufa ya jani ponanga tout va partir Seigneur sauter mais ponanga moko masasi que je suis nazana regret mingi parce que de part ya jani tozala kinaye aokende lobi nango lelo tozosala nzonzingi ya suka na jani tosala na nzonzingi ya suka tozosolola ba makambo yango mais makambo tosololaki na jani ndenge ake na poto atikali kosala yango te banzonzingi tu euti poto ye jani n'a pas joué jani azo joué te donc esimbi te mais moi je crois que jani quelque part Jani a kokaki koluka moyen mosusu parce que na face A soko duité kota na BCD tout le monde a surtout ça le spectacle to bandi yango bato basekite tant on a police tobi to changer des inversions yo kota boyo sala c'est comme ça tout ça là tant to zone des inversions similaires alors to kika même là to garder à des imports c'est comme ça on devait faire mais Jani ne l'a pas fait alors na face mosusu na que côté interpellation naza ko interpeller bato koyiba ke kokufa ya Jani il faut to salaka to nous forcer ya kotala na rétroviseur Jani akufi ndenge nini Jani akutai na bakuni il faut mutu na mutu asala kanali oyebi ke tito koma ka fin de l'année mona mutu asali na analyse na ete ayiba ke na tamboli ndenge nini na échoué wapi na zui wapi na qu'est-ce que je fais donc mais to biso nyonso totala rétroviseur kotala Jani akufi ndenge nini akute na bakuni nini biso tokoyi mpe kotambola mpe ndenge nini voilà président Massassi condoléance na banoko to bakotala biso par rapport ya ndenge oluti koloba na face A olobi ke banzonzingi bandeko kouta poto jana bandeko jouer te etaki mpe eza moko ya baikone ya théâtre est-ce que ozwaki mpe déjà temps ya koposer question wana mpa ya Jani to bozalaki na ya contact ou pas Jani banda na solola na ye avant azwa avion demain nango Jani atikala kobenga nga Tiakufi Jani azo répété 2 ans Jani banda kenda poto atikala kobenga nga te asolola na nga te ce n'est pas faute na ye moi je ne condamne pas faut pas faut en habitude à condamner une personne ou à absente non c'est pas bien je ne le condamne pas contre temps ezali et puis moto azarami en contact na ceinture na ye azana ceinture na ye ça la que pasolo la Jani va dans chaque temps na po mais apo abenga nga apo ayaka mona ye vie ozawa tokuta mais Jani n'a pas bien mais c'est pas de sa faute mais il y a pas contre-temps mais au-dessus de évoquer le mot il y a Apo Firenze oui et là on a à peine Kinshasa tout le monde tient la page et comme il faut créer moi anomalie pourquoi depuis disparition de Jani Faye
totikali kozwa ta message moko te ya Abo Filinza. Je ne condamne personne. Le col en a solo lina inanouté. Donc on a ça faux message té. Un message moi il y a le pota il y a receveur ça va. Donc pota inana peut-être dans le solo lipena. Mais n'est pas solo na inan to solo lina yete. Je ne sais pas pourquoi. Bazana photo. Ils sont tout ça. Bien c'est les. Oui. Et ça dans sortie de tigre de José de Londres. Entourage et déranger ben de Belé. Moi je me marie photo a aussi na fois on s'est ngo a singi na bino ba artiste usunga yebota la fona likambo na éviter so bolu ba ko likambo na zela to uzolo ngoma mlili ya mili ngana kati ya makamo toro baka malé moi si on maki José de Londres na photo azo singa siko moi sanga lobby na José de Londres azo mbongo na ye siko José de Londres lobby na bino usunga yebota la likambo déjà donc José ba sola kana moi sanga na papa biso tozalaka tozalaka question José tango yabona na moi sanga biso tozalaka contrat ba sala tango moi sanga zotinda biloko atinda na mbongo biso tozalaka José atiaka nani de Londres atiaka nani parti ata 2000 yango zwa tala na zikop poto yo pezwa bo apesa nani apesa mutute ba yoka na kaka bana poto ngana ko pesa José de Londres akima kaka poto wana changer ake tata na Togo si akima na idée na ko pesa mwana OK ça dans bon côté si on change ah oui c'est ce que j'ai fait parce que mais le soir azate pour me commeler à moi ba protection ouais avant Makambo Yinda, ayamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Parce que tu vois, quand on prie, tu peux demander la sagesse dans Nzambe, Nzambe a orienté au nez. Ce n'est pas qu'à moi soit un mémier à comme c'est Nzambe. C'est l'autre monde m'a bien. Moi, malheureusement il y a sous-décès les cas déjà banakala. Que ngal par exemple ça c'est wazalaka. Moi c'est benga na poto. Après ça ba condition. Ah, mukili ya yoka. Oh, mukili yango ya yo. Et c'est poto monto na fongola. Ah quand la poto que na comme na poto akangi fongola et si bino bo yate. Les gens bateau ba dumi tuka. Ah, dumi tuka ba kangi ici na ngo kanga na ko tuka. Non. Poto tozo avion biso nyonso touche même na Rome. To comme na poto. Et simbite. La kefana na ngata par borfelin. So na kokoli mandef na kokoli sulipa. Ba koyeba ke na ba koyeba na mkola. Ba koyeba. Na ko di nemula na selo ko yo. Basi pe ya poto yo ko pesa conseil nini poto moni liwa ya enfant na biso ya jani ming za trop na ngam côté ya moi c'est ça nini OK moi ça sali non moi c'est comme monsieur moi ça qui pas qui na bien te moi ça atcha qui désordre na kata couple ko poto ba ibali mususu na kati ya ndako jani a sali 15 ans na poto OK asali pe mukanda te pour na moi c'est peu atu 16 ans mukanda moi za kozile pana. Et pas moi snaïga. Et pas la brine. Pas la brine. La brine, bon, moi, au moins, tu as la brine, hein. Nous avons la brine dans la kiawa. C'est ce que moi, je sais, rôle. Il y a Céline no bana, il y a Céline no jouer no bana, il y a Céline, il y a parce que nous avons la brine, moi, c'est ce que nous avons. Alors, quand on parle de la brine, n'importe bon moment, on a sur la brine, moi, il y a sur une dernière, mais non, on est petit pamba, nous avons petit pamba. Mais petit pamba, quoi ici, bas au bas. Mais c'est quoi petit pamba? Ndenge baba na ipena jani ba masolo en fait toyebi yango ni baba ndela ipe kaka likambote mais ezama Kinshasa boyeba kyango toyeba kyango matie tiaki désordre na mao tout ça toyebi yango mais bandai mais l'air ba kena poto kokuta na ya croisement ya oyo akeboye bakutani ba reprendre jeu ezala pe ma BPT donc boyeba ni un peu na caractère omoni so boyeba ni caractère boko ko évoluer moins bien mais l'air ba vandi et que jani tête d'affiche à Monique. Moi, si Nazana est à zone Melangana, elle y a ma paix. On change carrément. Mais ce que Diani a changé, et comme il faut. Et puis, Diani, Diani, Bapekissie n'a pas comédien. On a un yoga. Mais ce qu'il ferait. L'abri, ah, mais c'est difficile quand on parle de l'abri dans le caca. L'abri, l'abri, ah, pesa Diani ordre que Diani comme mécaté ko solar ba comédie vous raconter ba comédie té ah bon et Diani acceptant totika mo pas liwana zo na ndako Diani akimanga na chambre bana avant na timo ba liwana okende ya bini et tout le monde qui image moi je sais pas si c'est vrai ou faux que nani les garçons na sali anniversaire na ndako ya bril
allez tozonga sikoyo na spiritualité sikoyo tozonga na bino botrouvanga question na zonzi bino bajournaliste sikoyo nga mpe na tuna bino nano botrouvanga eza normal alors soki ezali ke batravaillaki ye akozala zoba ya mwasi parce que ezalaka nango na kishasa tozomona ngo bazotinda yango ya kotinda na poto ke azala zoba na nga or ntango yo ozokanga ye azala zoba na yo siko ntango ya komone ngai oboye ndenge nini yo moto okangaki ezala na ye yango wana mpe jani so bakangaki na kisi ke azala wana il faut azala wana ntina suka c'est ce qu'il a fait donc mais nzambe aza juste soki jani akufi mpendaki bakangaki na kisi la brune moto asalaki yango nzambe a juste nasir la brune azwa réponse moko mosusu yasele nalingi na poser question moko toyoka nde tozoyoka ngadiadia azobeta ntango azoloba azokweyisa balwa etu banda matani ke jani aza mwana na ye nyonso baoloba bamakelelo ezobimabima kwata ngadiadia mais jusque là non tomoni yesu eza nini ngadiadia akotia lwa nini ngadiadia asala nini to asali nini bato basimbaki shikshok loyenge awa na absence ya ngadiadia ezali jani wana na apo ngadiadia afe kwa asalemi aolanda yo asali nani ngadiadia aolanda nga nini aolanda biso nde toloba bosisiko ngana sani ngana banga de oyase dozoba nisi ngana banga ngadiadia siko te nalobi obanga ye te nalobi ke ngadiadia alobi nani jani abima na groupe na ye mais siko bino na bapapa masasi na ngadiadia alongwa wana babekisi wana alongwa wana bato basimbaki shikshok ezalaki bango nde basimbaki shikshok biloko azoloba ni asali atombolaki shikshok eza ya ye esili areconnaître bato wana te c'est tout ake na poto bapeti mpe motu na moto aluka na ndenge na ye dans la vie ya bulukutu akoma ingrat envers Dieu yuda azosimba lar bafranc badollar azosimba azotala boye azotala akoyeba yesu akoyeba montant o bapie mabonzo oyo azodimine bandambo yuda banda moyibi banda kala bazaoyeba te ti suka nango moyibi na ye tindi ateka na mwana nzambe ateki na yesu donc ingratitude ebanda kala eza lelo te lelo je peux vous former osala théâtre mais nayebi ke bokende na bino il faut nazala nango na motu ye ngadiadia alingaki akanga bango ti liwa soki batona il faut pas débrouiller parce que lelo nzonzing tozosimba siko monde entier sans nzonzing moi tovivre mpena bien eza te na bagroupe na biso moko oyo towuti donc toza obligé tovivre banzonzing alors soki oyo yo président okenda na yo poto otindaka ni lare ya tournage otindaka ni lare bato bakosivivre ndenge nini otindaka rien alors bapetwana badébrouiller te ngadiadia longwa mais lelo viesele bacomplication ezobotama ebele entre deux cas tozomona papa na biso c'est qui encore le nom s'il vous plaît tozomona papa na biso nani oyo papa masumu ndenge baotake ye tomona ye mpe mama denise abi aza mécontente na bamessage oyo ezoleka na internet andima ye kosalisa biso ebe bajani ye ya na kinshasa mais oyo bato baoloba na internet aza vraiment desi nayebi te. La première dame azali maman autopesa coup de chapeau topesa ba merci ebele d'abord toza na couverture médicale obiso ba artiste comme pas biso nyonso mais ndambo oyo non bapona bilongo yo bayebiso bapona bilongo bacomédie ebele balinionga ana bacomédie na yaki lobi kaka yeye ale benda tshana kati yaki lobi yeye atiki kosala koteka menane pusu na ya koti alitwaka benda kaka donc yo bino bobenda kaka ndenge wana kaka bibenda kaka azo babendi d'abord ezalaki eyaki d'abord ya likambo akufisa longtemps mindondo akufi première dame abaki na opesa bino cadeau na ya couverture médicale entre bofa pamba tibasala bino check-up okene hôpital batalaka malaria banini babiloko mekemeke c'était mpona bavieux bamikolo groupe salongo nde kaka masumu oyo baofinga o kaka entre parenthèses ye kaka non voilà parce que n'était moi il fallait ajouter voilà celui-ci aussi akoli aussi ye mawana ye ya koloba wana yango pe bebisa makambo il fallait que comme ça longo ezala yango moko nde la première dame ayaki mais mawana koloba na ye voilà maintenant to comme dans les 300 ba ozo oyo kwazalaki bazuye so bazuye te zela tana yo baponi bilongo so c'est que za noté oyebi no beta te yango babationa pembeni alors azali femme oyo aza ko soutenir ba comédien
Et le niveau, en tout cas, moi, il y a pharmacie qui s'est saté. Non, la pharmacie, les hôpitaux, il y en a. Donc, on peut ça, merci, mais côté. Et maman, si on a qu'un abisso, ce qui m'a dit, on a kokunda moto. Je ne vois pas. Na réseaux sociaux, na évité yende ba fingi to yende ba to. Yende ba fingi ba ça la émission, ba ça la banalité. Ke asali mabe, ndenga bengi si jani. Fala tika ba comédie ba mo ba gunda ba zo bébé na ba ba na. Yem tonga salaka. Azalaka wa. Azan internet. Bon, tant to yaka na kukuta na boye, mutu na mutaza na comportement na bango utai na ngo. Comportement na yaka peut-être que modification na bisika ba tebele. Mais sinon moyena condamné zate. Soit fini première dame, ngana baleka mawako ayebi na été et lo kwa sali menzambe alimbisa. Nzambe alimbisa ke soit suka président masumba wela nini na JP Masamba. Les arabes problème en fait chaque fois matange ko ya les arabes bango mibale ba benda les arabes. Président Masumba azali président ya ANTPC. OK. JP Masamba pe président ya tokanisa. Siko tali tokanisa eza pona eza na tokanisa ezali na vision ya mabete. Vision ya tokanisa bandeko to aki na bango bandeko so bakufa tokanisa ba orphelin ba veuve. Vision eza bongo. Mais association nationale o ya théâtre ezali yango ndeza pona mosalo to saka ya théâtre. So si vous avez une difficulté orphelin na kati veuve mbala moko epa ya tokanisa akotala kana yo ko ba wele lo nini parce que o ezali national ezali ANTPC ezali national mais ya JP Masamba ya di fondation o ezali association ya théâtre mais o ezali fondation. Ah différence ezandi yango wana. Différence ezali na niveau international c'est ezali ANTPC na clair je le dis. Il y a l'ANTPC Yaoundé, ils ont coiffé pour la RDC Mobimba. Ok. Au moni, une fondation, il y a deux canissas. Ils appellent pour la RDC Mobimba, mais pour les orphelins, pour soutenir les artistes. Ok. Différence, il y a les. Vous avez pour la Mossala, vous avez pour soutenir. Voilà, c'est les to souci la biso. Je pense que toi, dans ma tanga, les lots vraiment, tu vois, il y a Gianni Faye, il y a habité, toi qui déjà, au ébipé moko, au abandé pe kotambola kuna ba artiste chaque fois wa tika biso. Ti le matanga na ba kundité, na habité na ndaku to qui ba pandi de matanga mais ba pesi bango 72 heures ba kunda ebembe wana soki te ba ozana problème pour gouvernement des GPC Mbo. Na habité ko lo bani par rapport à ça. Azaka Chaka kongo azaka no bakunda ete bapanzi kutu matanga nde. Wana fimbo bien. Oh, bapanzi matanga babi président déjà pesa ki mbongo, ba pesi bango 72 heures bakunda matanga. Ba bombi yango 3 mois ndenge ni ba bombi. 3 mois mais abi on fait ba kuna na mois de juin. Na juin. Parce que bon habité oyebi eloko lembisa intensité ya matanga. Et ça c'est une bonne chose. Ça bien en anglais lokoso. Ah, en anglais. En anglais. Lokoso. Oh. En anglais comme on. Ah, mais lokoso ça lingala c'était. Déjà lingala ko yega mais en anglais comme on a. Lokoso. Les et longo la valeur ya bato. OK. Valeur ce que longo o somba ngote. Ah. Dans le président Pierre Kimbongo toyoka ki en président Pierre Kimbongo. Il fallait qu'il y ait avec $8,000 au Kunda Motuna Nécropole, très bien. À calculer, on est tout fait la 3, il va tout faire les 3, à calculer en Twiga. Tant déjà, vous avez $8,000 au Kunda Motuna Nécropole. Si vous avez 3,000, on a payé bien au téléphone de 5,000 colos. Ma place est en Angola. Même à Kasangulawa. Na 2,500, au Kundi paye bien au train de station de Bélé dans le colo.